Oui, bonjour, bonjour, bonsoir. Partout, vous êtes dans le monde, je vous salue. Je vais essayer de faire une petite analyse concernant Oekoya et ya Pasteur Mukuna. Oekoya et ya un slogan ya Pasteur Mukuna concernant réveil patriotique. Voilà. Na ye ko sala analyse vraiment vande konanga bolandanga très bien. Tomoni ba vidéo ebimi ya Pasteur Mukuna na une veuve d'un prophète de son église. Vidéo ane ebimi na ngena sola na ba congolais to bosa na ka mbangu. Leur vidéo ane ebimi ba tutu babandi koloba ezaye. Batu msusu balobi ezaye te, batu ebele balobaki ezaye. Ngana talaki vidéo wana. Alors je me suis décidé que ça la vidéo kolobaki ezaye te. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pour na kopesa pasi na batu oyo, balingaka kokotela ba pasteur. Ezalaki but na nga ya liboso d'abord. Kopesa pasi na batu bazalaka. Ce pasteur asali mabe bolingi kolobe ozalaka kate. Botika ye. Nani yango akwea kate. Nani yango na asalaka boyete. Azape mutu. Ba terme na bino boyeti. Zaka yango anati. Bosala kango pona ba pasteur oyo. Ba participaka jamais na libération ya Congo. Ba participaka jamais pona likambo ya Congo. Baza wana pona mabonza, baza wana pona ko utiliser bino. Mais soki mutakale bimi o kaka eza yete, bako seliye. Preveza wapi. Na opesa exemple ya Eliane. La fille le rabandaki likambo na elelisa ki batu nyoso, mutu nyoso, même moi là j'étais vraiment bâti. La histoire ya fille wana. Ba preuve ya liboso penze ezalaki na histoire ya Moïse Mbiye na Eliane ezalaki nzembo wana ya ye oyo ayembela ye. Ezalaki clair. D'ailleurs avant que tulikambo yango ebimaleka namona ki clip kaka yango moko ebande koloba. La fille portait la robe de mariée et Moïse Mbiye alataki bilamba veste à blanc. Donc si tu regardes bien dans ces clips bangomi balende bazaki ba marié. Les garçons il était placé là juste pour aveugler bino batu ba fana quit. C'était clair dans la vidéo, c'était très clair dans les clips, c'était trop clair. C'était ce que ça na miso ya kibonzambe au mona kake mariage ezalaki entre les deux pour bangomi balé balata ki pembe. Les garçons étaient là pour vous aveugler vous les gens qui les fana quit. Nazolo bela likambo ya Moïse Mbiye, je n'ai rien à foutre na Moïse Mbiye na za problème na ete. Pona ko expliquer bino kake batu oyo banyoko la biso bandaka la me bolinga ka kozwa par na bango. Yango biso pe toye koloba eza papa Mukuna te. Po esala bino monde ndenge esali bino passe. Maintenant la sœur moi na biso Eliane Abimi alobi bandeko nanga, je crois dès le début ya histoire wana tellement que bolinga ba pasteur na bino na boza ba fana kwiti na bango bino tout bolobaki eloko moko eza yete à part ba certaines maman nde ba telemelaki yango ba machine ya invitation oyo basala ba créer kuna bato ba ibi informatique muke et comme ikasi ko sali moi vidéo ya ko défendre la fille ba koya ba ko finga yo ba koloba nyoso balobi eza yete apesa ba preuve. Mais preuve vidéo clip wana kaka ya ye oh yo so tali yango oza besoin que tu as preuve te. C'était clair et net. Bo sala tu bo telemele eloko wana bino nyoso surtout ba mibali. Eza yete bozo kosela ye eza yete wapi ba preuve Eliana andumba bobimisi na ba photo bobimisi na ba video bolobi ya yemba bobimisi ba video epa ya asepa ya soki nani oyo Koffi Olomide abeti na bling. Bolbimisi ba video mususu azepa ya Fally Ipupa. Bo sala tout pour bo dénigrer la fille. Et bo la que pasteur na bino aza fort. Or ba pasteur wana soki toza ko dénoncer bango te makambo e aussi la te bande konanga.
Bosala tout et salaka passe. Boyeba ke sala biso ba mama passe likambo wana. Il y a personne qui voulait que batia Moïse Mbiye na croix te. Parce que croix et salamamba moko Jésus, lui seul qui l'est monté sur la croix pour nous sauver. Ba misusu o bati kaliba ça ba pécheur. Et ça te question que mto temi liboso abandi ko prêcher nde akomi spécial non. Mais pour mutu wana changer, il faut qu'on l'accepte que au moni osala ki boyeboyeza mabe ko zongela ngo lisusu te. Il faut qu'on l'accepte masumu na ye, mabe na ye. Et là que nous on voulait faire avec Moïse Mbiye. Qu'on l'accepte que te papa, et là que eza malamu te. Parce que les cas qui n'ont ina nete avant makambo ya Eliane Bima, asala ki émission na Kapash, Cynthia Kapash, alobak penza ata boton disi stade ya martyr bozolo bala na kubala te nzamba linga bongote. Et là ko ana phrase wana tambola na communauté mobimba. E umela ite nzamba lakisi tomona ye, nzamba lakisi biso. Bilembo. Babimisi ye oyo. Tomoni balati pembe ye na la fille. Mais l'air la fille aye ko lobake alingi kaka a sauver ba âme. Alingi ko expliquer bato. Asa na besoin mbongo te. A expliquer ka bato ke. A expliquer bato ce que les pasteurs fait en coucou. Bo finga fi wana bo loba nyoso boke ko loba. C'est pas lui. Eza yete. Prevezate. Ti le loto yebi kutu place likambo ango esukate. Biso ba o to la chato tika. Totika ngona maboko ya Nzambe. Lelo sikoyo video ya pasteur Mukuna. Mukolo aseka ebimi. Sikoyo bino bato bandolo ba eza ye wana te pasteur Moïse Mbiye. Bolingi sikoyo bo faire confirmer biso ke video wana eza ya Mukuna to ndima pete. Eza ye te. Eza Mukuna te. Je crois na sala ki video pona ngo bato bele basika ki mama pona ni eza Mukuna te. Po bino bolobi ba pasteur wana baza ba saint toko simba bango lisusu te. Eza Mukuna te. Ata mwana mwasi wana bimisi ba video ya ndenge nini. Alobaki makambo masuba ya masuba ebimi lelo mengana lobi eza Mukuna te. Po bino bolobi ba pasteur wana baza ya Nzambe basala ka masumu te. Toko kotisa bango isu na buzoba te. Baza ya Nzambe bango nyoso. Ba video wana ezotambola eza ya Mukuna te. C'est pas Mukuna. Ça y était. Ba monter ça montage. Eza montage. Amon ndenge sali passe hein. Eza montage. Eza passer Mukuna te. Eza montage. Balatisi mutu elongi na ye. Talaka nzoto wana. Bon mona nzoto wana te. Nzoto wana eza penza ya jeune. Soki aza mukolo aza na 40 ans. Eh pa Mukuna elongi elembi déjà te. Papa Mukuna aza na ba fin 50. Papa Mukuna okoza na nzoto ya bongo te. Eza passer Mukuna te. Bazo kosela ye. Na masuba wana batianga ki masuba parce que eza eloko préparé batanga ki déjà masuba basaba ki nyoso bakoloba. Ba ko bimisa siko video ya masuba bande konanga. Ata babimisi Mukuna azo tambola eza yete po bango baza ba wen bakoki kosala lisumu te. Ngala ko sala ba video eza Mukuna te. Et surtout que Mukuna aza na rêve patriotique. Et surtout Mukuna akomi o défendre mboka. Azolo ba makambo bande ko loba na kuku. Makambo bino bo sala ke fo bo matana no avion boya na poto nde bo banda ko lobango. Ya azolo bango na Kinshasa. Eh. oh penza sauveur. Donc boye bake boloba te biso to ye biso ba mama na jusqu'au para ba mama tout eza Mukuna te. Oh bozo mona na babimisa masuba. Ata soki babimisi place azo tambola. Balobi video wana eza 45 minutes. Boti angwata 100 minutes. Eza Mukuna te. Parce que ba kutu bo defendaka bango ba sala eloko te. A part ko zwa bino ba mbongo, ko envoûter bino bo memela bango nyoso bo sala ngo bo koma ba pauvre pona ko pesa bango ba mbongo. Bo réfléchir kaka période ya Mobutu. Bato bazaki na pasi otoza na ngo te po ba rêver o ezalaka te. Papa idi na bala ba kanga Mobutu akanga ye. Bakangisa ye pendant des années. Muto yaka na église de rêve ezalaka moko na Congo mobimba. Lelo bokomi na ngo combien? Est-ce que bozaki na pasi o bozana ngo lelo te? Ba envoûtement na bango ba envoûtaka bino ba yele nazolo bananga bango nyoso awate na lingi muto yaka kolobela mama makambo awate. Nazolo bana ba o bino bolo baza bien. Ba envoûtaka bino ba ye kozwa bino mabonza nyoso balobela pe mboka te. Mukuna wana il a osé.
Il ose. Les seuls parmi bino, tout parmi ba passer na bino wana oyo, bazalaka bassin. Il est le seul à oser voir pour na kolobi la Congo. Pour na kola kisa makambo elekaka na kuku. O bino bolobaka bozo banga wana. O bino bolobaka la kati ya ba chambre na basi na bino. O bolinga koloba libanda te. O bozelaka bo matana vie po boya koloba ngo na étranger. Ya lobi yango na Congo. Par rapport na eloko wana. Na par rapport ningi bino boboya ki ya Moïse Mbie. Boboya kutu na sentire ba beta mwana mwasi o peniele lokola fimbo ya bakanza boboya ngo bolobi eza yete. Bakosi photo ane eza yete. Frère Mike Kalamba yo sala ngo soki frère soki akomi lelo pe pasteur. Aoki o sala ngo te. Boboya ngo te. Bongo siko bondi ya Mukuna ndeni. Au moment où Mukunda quand même défend le Congo. Mukunda quand même azoloba o bino boloba bozo banga. Mukuna quand même azoloba o bino banga ka prison. Mukuna azoloba likambo bino boloba soki ifona na bo matana ba vio boya na poto ndebo banda kofungola bambanga. Ya azoloba ngo kuna na Kishasa. Et lelo boya kubimisa biso vidéo o Mukuna lali na mwasi. Eza occupation na bisoti. Occupation eza moko Congo. Parce que ndenge boboya ba video ya batu misusu wana biso pe to boy ya Mukuna. Ata bobimisi Mukuna azotambola bandiko bimisa bilamba liboso ya voiture. Amati na kati ya voiture wana bandiko lala na mwana mwasi wana te. Nga toko yebisa bino ke za yete. Parce que bino bolobaka ba passer wana boko sala masumu te. Na yebisi bino bandeko nanga eza yete. Ba okutu basala ke loko te ba envutaka bino balala kana basi na ba misusu. Basi na bino bakenda ba veye bango bazo simba bango ba mabele. Azongi pe na ndako après 3 jours. Mais bozo défendre bango kaka, bolobi te bango te. Bongo siko oyo azolobela Congo, afongoli munoko na yakomo loba makambo bino boloba te. Bongo boya kubimisa biso ba photo na ebo ndimisa biso ke ezaye, bandeko nanga ezaye te. Bobi misata place Mukuna azobima na ndako na ye, akoti na voiture, amati akomi na station ma campagne, azui mwana mwasi wana, mwasi ya prophète na ye akufa, atie na voiture na ye, bakei, bakomi pe na lopango na ye ya nini, ya meteo, bakoti na kati ya lopango, apesi santide le mbongo, longoli bilamba, apesi mwasi wana sachet, mwasi wana asubi, azui sachet wana ake, soki ko boaka, soki ko bomba, aye alongoli pe bilamba, bandi kolala na ngana koyebisa bino ke eza Pasteur Mukuna te. Eza montage. Poso ki boboya ba pasteur mususu Mukuna za pasteur mususu peta. Boboya ba pasteur mususu Mukuna za pasteur lokola ba o wana bolobaka bango te. De Mukuna pe eza yete. Bo mona siko passe o bato ebele ba monaka. Le bino bo défendaka bato kutu ba salela ke Congo eloko te. A combien plus fort celui qui défend notre beau pays Congo. Koloba na ye wana bandeko, ça fait bouger beaucoup de choses. So iboye bien ngote. Ezo fungola pe mémoire ya ba jeune na biso ba bota mi lobi ba zebe makambo ya Congo te. Bana ba 2002, 2003 lelo baza ba grande fille, ba grand garçon. Baza na ba université. Ngana zana mwana bota mana 2000 na 2003. Azana université. Donc, yeso ki azoka Mukuna zolo azoka c'est que ezala iboye. Bango ba yebi makambo wana te. Alors, botika Mukuna aloba. Donc, makambo bozo bimisa wana ya Mukuna ezaye te. Soki boboya ki ya Moïse Mbie, boboya ki ya Mike Kalamba, boboya ki ba pasteur nyoso oyo, ba bimisa bolobaka, baza bango te, ba sali montage. Bo moni penza Moïse Mbie alali na mbeto atie liboko boye, na mbeto penza. Boboya bolobi ezaye te. A combien plus fort nani oyo pasteur Mukuna o azolobela Congo biso pe tolobi ezayete. Parce que par rapport na mitakala wana, par rapport na ba bêtise wana ya ba pasteur na Congo eloko nini eza grave bandeko. Eloko nini eza mutuya. Toloba entre biso eloko nini eza mutuya. Entre mitakala ya pasteur asola na mwasi moko boye mwasi wana ezat alobi pe moko ke ye mutu abenga kie ba ebisi esomba kamera ye la biso ba preuve donc ye mutu nde akeko ko tante pasteur ye moko pasteur abengi ete po alobi turo ya filma ki ye mutu asomba ki kamera na ye donc akenda ki kuna consciente akende ko sala makambo consciemment
Elle était trop consciente. Ye moko abengi passer azebi na zoka posa na yo. Bolanda voice wana. Ya mulai wana sali. Ye moko aoki posa passer abengi ye. Bakei ake na caméra na ya installé yango po amema ba preuve. Donc ye muto atante passer. Ce ko tali bien passer kutu muto ko kangisa ye. Po o filmer muto yebisa ki ete. Alala ki nomba la liboso me turo. Donc to olanda turo ya filmer. Ye moko alobi ye muto abenga ki passer. Bolanda ba voice wana bien. Abengi passer ebise na zoka posa na yo. Po ba yebisa ki aya na ba preuve. Oh bandeko batantaka batundenge wana. Et puis boya kolobisa biso lelo to tika makambo ya Congo to banda kolobela makambo ya pasteur. Oh bino bolobi ba pasteur wana bakwe ya kate baza saint. Baza ya nzambe baza ba saint boko kwe ya te bongo bo tika bo mema biso na ba distraction. Non to ndimango te. Tala bo ko sa ba video nyo soki asala ki yango 100 minutes. Boko tsango ngai na lobi ezayete. Et puis nakobanda ko sala ba video na nkona ko lobi ezayete. Nakopesa bino pe ba preuve. Po botala nzoto wana ezayete. Masuba wana asimbaki masuba ne ye moko na maboko. Ba video bo bimisile lo ezaya masuba. Masuba na ye moko ezala kutu pasi mwasi ya suba na sachet na yebi kutu te soki ya suba ende nini. Na yebi bato basuba na ba sachet za mibali. Mwasi ya suba kande na omoni boîte ya nido. Soki esili ba boîte ya bongo. Nde mwasi okyo fongola subi. Mwasi osuba na sachet no ndeni. Donc nandenge abimisa ki voice wana ba yeba ki deja ke video bazana ngo balingi ba bimisa plan B na banga ba video ba bimisa video wana. Elongi pia pasteur e monani te. Bandeko ate monani eza pasteur mukuna te. Ate elongi monani atandenge azolongola bilamba eza pasteur mukuna te ba latisi enzoto. Balatisi pasteur batie elongi ya pasteur mukuna kandenge bolobaki na ba pasteur msusu tozakana tozokende kana ritme wana ti ndenge bolobelaki ba pasteur msusu ba okutu basala ka eloko te apart ko envoûter bino bo pesa bango bambongo bo bino bokomi ba pauvre bango bo sombaka bandako ye kutu quand même azu courage ya ko se repentir po azongela Congo siko mutu wana bolingi bo bungisa eli susu qui a déjà ouvert sa bouche modèle ya zolo bawana qui a déjà essayé d'oser sa voix na kinwana modelo ya zoloba wana modelo wana yako bomba te yako mascarete yako ya lisese ke ya osala lisese zalaki boye bu lisese boyoka histoire boyoka y avait un moment tout ça te azotanga na kombo na ba preuve na ba go pass wana zoloba ngo boye siko mutu wana bolingi boko tsabiso na distraction tokotika ete aza pasteur ya Congo akweyite ezayete mutu bazo lakisa bino batu pe bozo partager ba video bo kamusanga bo partager video wana bande konangai bana noé to biso no soto po congolais na je crois 90% to salaka ba chrétien bino ndenge nini ba ennemi ya Congo ba yeba déjà faiblesse na bino ke bino mitakala boratate soki mitakala soki video ya mitakala rataka nango te ekotambola boye bitiki mutakala epesa ka malédiction video nanga kutu alobi na lobela ki yango boye bitiki mutakala epesa malédiction bo peuple ndenge ni boza ko se modiri bino moko depuis bande ko bimisala biso ba video tala ne période ya problème ya Moïse Mbie tala ba video ya basi ba directeur ya nini ya communication ba nini ba mususu wana soki Mireille wana o azaki porte parole soki chef ya media ya Moïse Mbie mutakala penza ya boye muto zako se masturber bo fandi pe tindelanga boye bitike bazo loka bino na ba video wana boye bitike bazo modire toute une communauté boye bi place ba video wana ezalaka travailler va batie la bino ango et puis vous partagez ça comme des petits pains tozako se modire biso moko bandeko tozako se modire biso moko na ba video wana ba yebi faiblesse na biso bandeko ba ko banda ko bimisala bino ka ba video na pona ko distraire bino tango makambo ya Congo penze za ko nginda modele oyo kamera za na prison pona 360 millions soki oyoki yango mdongo ba kombo wana kuto wana poto toyoka ngo te 360 millions bandeko obela na bela mutu passe jour wana le na okakibe 360 millions mutu moko asankapare nango ba timoli na kati ya ndako na ye ba kundi bambongo wana na kati ya bino bozo talaka ba mitakala ya mukuna bango bazo longola ba karo bazo timu na kati ya bandako bazo kunda ba millions
bino bofanda na ba distraction de ba yeba kabiso ba yebi ke soki to bwaki o eko ratete tanenge bokoti na distraction likambo mune ndenge wana ezate ko ya ko fonder batu bazana ba prison ba PDG ba banque bazana ba prison ba pesa ba caution ba 20 millions par rapport na ba mbongo balia bande ko palpable na lingoko ta politique te metika na loba ba preuve palpable ezate ko ba koti si caméra ya histoire moko ba raconter te batu batangi ye eza ba directeur ya ba PDG ya ba banque ba directeur ya ba société minene batangi ye ba directeur ngo pe bazana ba prison ba pesa pe ba caution donc na 100 millions na zwaki bozwa na 20 millions oyo ezonga pe na kesa leta batu wana bazana prison mutu wana ko samba soki le 11 caméra pour na problème ya 360 millions metala ba boîte le bino soki le 3 soki le 5 ba boîte le bino mukuna bobo sani po ba yebi place bazwa kabino donc bato ba yebi place bazwela abiso ba yebi ke mutakala ratakate pona ko distraire bino olito zala concentré bandeko na ngai mutakala wana ezala ya mukuna ezala ya mukuna te to mona ki batia ki ya Moïse Mbiye bolobi ke ezali montage pourquoi bokipe ko loba ke ya mukuna eza montage tozozela biso tozozela na biso procès ya kamere na ba PDG bazana prison kuna eza montage toboyi yango toboyi eza montage totika ko so partager yango loko anguba totika ko tozela le 11 mai mutu wana asamba abisa biso place ba million donc ba voler biso nyonso biso tu ba kongole ba ibi biso 360 millions nazolo ba 1000 te millions o koyoka ba kombo wana na poto awate mutu boko aibi biso yango 5 jours avant procès ba bwa kele bino mutakala ba yebi ke bolela mitakala boko partager lokola nguba bande konanga ezayete je vous dis que ezayete balatisi mutu wana ka ndenge balatisaki ya Moïse Mbiye ka ndenge mwasi wana oyo babetaki fimba bakanza azalaki ne PNLT textuellement pe mukuna eza ndenge wana ezayete bandeko ezayete boki passe bon mo ndenge sala passe ezayete concentrons-nous bandeko na makambo ya série makambo ya mboka boyebi mboka mabele basomba te biso batu toza na poto mangaso na moni muto akine azosala ba blague na makambo ya Kongo na comprendre bango biso so avato bima to bando mona ngo abaje nzambe sunganga na bima na mboko ngamuko na mata avion na ya na poto omoni escalier ya suko to mata na avion po okota penza na kati ya avion na mata escalier tina komi na escalier ya suka o ya suka ava okota okuta na ba hôtesse bazo biso so ele bienvenue tout ça là na tournaki mutu na j'ai maudit même mon pays no bi plus jamais ici zai penza période ya passe na Congo plus jamais ici na 2001 na fin 2001 na octobre d'ailleurs c'était en octobre le octobre j'ai dit plus jamais Congo na mata avion na yebande ko après 10 ans na koma ko tanga ba benga ngoni ba étoile no kanisa Congo no kanisa ba parents na nga no kanisa maman na nga no kanisa bandeko na ngai no kanisa donc tout le monde. Le Congo me manquait d'une façon tu peux pas t'imaginer. Après 10 ans je suis allé à 2011 na kin. Oh nazala ki lokola un bébé nazo no seka na esengo. Bandeko fanda na poto yoka valera mboka no. Pasteur wana ayeko bimisala biso makambo o ya mboka oyo ebomba maka oyo bolobaka bozo banga o bozela ka bomba tavio po bolobango ya zolo bango boye na poisa. Rêve patriotique pona mutu nyonso oyo ekoya eya. Sikoyo babimisi mutakala na bobandi ko kabolango bobosani réveil bobandi ko kabolango bobosani ke kamera zozela samba bobosani ke tozo il faut to yeba place mbongo na biso ekendaka bobosani yango bokoti na distraction bande ko nanga na oseka pona ko seka tena oseka na pasi na motema toza peuple ndenge nini bandeko Noé bana na amelaki masanga biso to tanga ka bible 90% ba congolais baza ba chrétien na za fier na bino Noé alangwe pensa ye kwiti nzambe utilizaka ye a utiliza ye makasi pona ko sauver monde muto akuya kate azate bandeko bolobaki eza Moïse Mbiye te eza Mike pe Kalamba te eza Peniel te bongo siko oya oyo bo yango pwani biso pe tolobi eza ye te eza mukuna te
Noé aye alangwe mwana na ye asuka ye kotala bandi ko seka zonge pa bande ko ne botala papa alangwe aza mutakala. Je kona lobaki pe loko na video na ngai ya lobi. Bande ko na ye bazui couverture. Bakangi miso balinge ko mona mutakala papa te ba bwaki nani couverture simbi papa. Papa azipami. Lere masange silaki alamuki babeche lisolo. Amodiraki mwana wana wamona ki mutakala na ye. Do bandeko na place wana ngine expliquer bino eloko moko. Mutakala ya mukolo epesa ka malédiction. Poni toboya komona ba para na biso mutakala te. Epesa malédiction. Mutakala ya mukuna eza ya ba papa na biso. Mutakala ya mukuna eza mutakala ya ba papa na biso ba oyo. Do eza ba koko eza mutakala ya ba koko ya bana na biso. To sala attention. Moi, je me demande pourquoi beaucoup magana banivia ko partager ba vidéo ya bongo. Même ya Moïse, ngana babimisa ka mutakala Moïse, ngana partager ngote na effacer directement. Beaucoup de distraction te bandeko. To ça problème munene na Congo. Bazo distrait biso bazo kotsa biso na ba distraction et puis ba malédiction parce que eloko wana eza malédiction. Qu'on vous trompe pas. Ya kotala mutakala ya mutu mukolo bandi ko partager o type nzango na groupe bozalaka ta mususu 300 personnes na groupe wana obwaki mutakala na kati to video ya passer azola la mwasi obwaki yango na groupe na bino ya 300 personnes objectif na eza nini bandeko to sala eloko to yebaka tozo sala nini ko sala ka pona ko sala te soki to lingi mboka na bonga to yebaka to lingi nini tozo sala nini. Ezalaka na vie bo, ceux qui ont un objectif moko bo memango tina suka nde bozu eloko msibo bandi yango. Mais si on mélange tout, batuana bazo sala ba distraction na Congo oyo, bazo akaba 360 millions batie na ba compte na bango. Na minute on bino bo partager vidéo ya mutakala, ya masuba, ya likangu, ya pastere mukuna. Oyo, mwasi yango pe alobi na bavu seke ye mutu abenga ki pastere obi nazoka posa na yo. Franchement. Nazoka posa no yo moko bengi passe nazoka posa no po ba ebisi o somba caméra kendo filmer o bengi ye donc yo muto ko isi musali ya nzambe et puis vidéo abongo bo fandi bozo partager kango lere bino bo partager vidéo wana basi ya bato bazana ba prison bazo timulaka donc na bandako na bango ba karo ba changer déjà ba buki ba karo ngana eba na libanais moko muto atekela nga ba karo ata soki nazana mbongo te na kenda aka na zui ba karo. Ata 300 mètres carrés na ozwana na oyo pese mbongo après. Les balocataires bakoti na bandako. Libanais wana to solagane tous les jours. Aibisinga ba mama wana ozomona wana mbenda bango bazana ba prison. Ba changer ba karo na bandako. Donc ba buki nyoso zaki na ndako. Ba timoli mabulu. Ba zui ba million na bino. Bino bo partager. Bomoni lere bino bo partager mutakala ya masuba ya mwasi. Oyo abenga ki mobali ye moko abengi pasteur na ye moko sanko banga. Ozo banga tanzambe te obengi paseke nazoka posa na yo po kendo filmer ye donc obengi ye po kendo kwesa musali na nzambe mukolo aseka to botami to kuti aseka yo siko jeune fille obengi papa wana ke ozoka posa na po kendo filmer ye donc po sambwisa ye po ba pesi yo quelque chose bino siko bo fandeli bo kabulaka ba video wana na minito bino bokoti na distraction bozo kabulaka ba video basi ya bato oyo ba bino ba 350 millions ba osomba ba namona ki bato ya IDPS balakisi video moko ba olakisa ndako mutu moko asombi ndako ya 800,000 presque 1 million na ma campagne. Kaka po azana présidence asali eloko moko te po afanda kana na présidence au moment où batu bomoni ba video ya bato bazolela bakangaki bango na cinquantenaire baza kutu ata na chloroquine te chloroquine oyo baza na ngo te ya komela mais ya sombi na période oyo ya confinement ya pandémie asombi ndako ya 900 millions presque 1 million ya 900,000 presque 1 million na ma campagne kaka boya fandi si yango ka boya tamusu pa ovanda kuna te mino siko batona ba osala makambo wana bino bofandi liko kabola ba mitakala ya muto ye moko abengi pasteur ye moko doki azokendo ko isa pasteur ye moko akaneli yango bino siko bofandi bozo kabola mitakala na ye bozo kabola ba masuba na ye o tiango pesa na groupe ya 400 personnes obwaki yango kuna o moment na minute o bandeko bino bozo sala yango baninga bozo mbaka bandako kuna na mbongo na bino quel peuple
Na minute oyo Libanais na solo na bango bateka ya Saidi wana. Na yebi bango na ndenge moko ya kosakana te. Balobi batu wana bazobuka sikoyo, bazobuka, buki, karo na bandaku na bango, batimoli mabulu, bakundi mbongo, bakundi karto na karto ya mbongo, po preve mona na te avant le 11. Mais bino, olena no boso kipe na mboka, bozo tala mukuna azui masuba, azui sasha masuba. Bomoni pe longi ya mukuna te, azui sasha masuba, ye wana, akena sasha masuba après. Bandeko to ebaka biloko ezali prioritaire na vie. Soki to ebeloko eza prioritaire na vie na biso te. Bandeko na ngai. To bandaka ko tourna ka rond boy. Bon mitu na no to bandi ko tourner à rond depuis quand? To bandi ko tourner à rond depuis quand? Mobutu akenda depuis 97. Bo calculer 97 ti lelo. To tourner à rond. Politique ya mafia. Bolingi to continue aka ko tourner en rond boye bandeko na ngai. Depuis 97, boka keka 97 titile oto za 2000. Combien d'années bandeko na ngai? Combien d'années depuis 97 titile lo? Combien d'années bandeko? Hein? Combien d'années? 97 titile lo. Combien d'années tozo tourner en rond? Siko batu yango ba yebi biso malamu ke toza batu ya ba distraction ko fandela wana eza mukuna tala elongi tala awa tala ride oya azaka nango na elongi tala ride yango wana. Moi ça me fait pitié na oka pasi moko, franchement ça vous mentir. Na oka pasi moko bwenobi enzambe boketwa lobango au peuple nini. Tout se concentrer na ba essentiel, des trucs essentiels. Peuple ceux qui boyebi ko se concentrer na eloko ezali priorité te na vie na bino boko tourna caron pour calculer 97 j'étais à la Sonance la direction générale de la Sonance, je travaille à la Sonance à ce moment là to bima na balcon ba kota ba 11h le 17 mai na 11h boye ba leki na boulevard wana na ba boti na bango bazolo ba Kinyarwanda ba leka wana 97 to ganga ba libérateur to bois la bango mai to pesa bango ba mai. J'étais à boulevard na jour wango na zaka na musala jour wango bokondi mate ba leka pe ba ti lelo bandeko ti lelo na ba boti na bango ba leka biso wana batu nyonso to wolo la bango to sepela ba ko libérer biso bandeko na nga to calculer rango te to boti bana pe ba bandi ko bota to zaka na problème yango. Concentrons-nous non sur les choses essentielles. To ye ba priorité na ba vie na biso. Biso tozo kabola ka ba masuba wana tozo kabola ka ba photo ya masuba. Ya fi moko boye nkoni ayeko bima na kombo ya pasteur. Oh bino boye bi bien boloba ba pasteur ba pécha ate. Boloba baza ba sainte Pourquoi ba misusu ba Moïse baza la bassin, ba Mike Kalamba baza la bassin, yes ikonde azala muto alisumu yo simbata. Muku na sikonde abimi ye oyo penza eza ye ba misusu wana ezalaki bango te nanzoto ya la fille penyele boboya yango bolobi ezanzoto ya penyele wana te o to yebi biso so penyele na mukongo ko yeba penyele pa za fille bande osala ba biloko ne ya ba make up et tout ba perike ne ko poser ba perike mutu nyo so yebi sima ya mukongo ya penyele mais boboya yango bolobi eza ye te boboya eloko ba photo ba bimisa wana ya nini oyo ya papa na biso Moïse Mbie boboya bolobi eza yete mais pourquoi besoin de masiko ya mukuna on dit que beaucoup na distraction bango baza bassin bakoki kozala bango te eza yete ba monter basali montage bandeko eza yete na ba okutu boboyela ka wana basala kutu loko pona Congo te ye quand même azolobela Congo. Arrêtons bandeko tozwa biloko essentiel tolobela ka biloko essentiel bandeko. Boyebi, mutu po bakoya kolongola biso na ba problème yoto soki tozui décision te. Dernier déclic c'est nous. Dieu nzambe alobi je suis à la porte, je toque. Et celui qui ouvre je vais entrer. C'est à toi de faire premier clic, c'est à toi de faire premier clic. Le premier clic de te lever, aller ouvrir ta porte, qui pour nzambe akota a dîner na yo. Alobi yango eza na Bible. Le premier clic on a soki to sali yango te, to bando tourner, ka bo talta combien de temps to bando tourner? Depuis 2007, le 17 mai 2007, le 17 mai 97. Depuis le 17 mai 97.
ti lelo to tourna caron bon mon nango te le pesa likambo comme pesa bokomo biso to zaki concentré na makambo papa muku na zoloba na makambo ba kamere na prison makambo ba PDG a banque BCDC na biso wana bakolo na batu ba gera ka mbongo na biso na baza na ba prison to zaki biso se concentré ta ba ko biso mutakala ya masuba ale batu baza concentré masuba tala ye wana za ye tala nano nini oyo loko nini bozoloba tala na mutu eza ye tala baride na ye oyo tala makolo mwindu il faut ça la ya priya ka bato ba prière nde bazaka makolo mwindu ndenge wana montre wana eza penza ya ye tala après on va gagner quoi ce qui eza ye bon eza ye après on gagne quoi. Moi si je dis ça eza ke na osepelate na oloba pona mekana expliquer bandeko na ngai bandeko revenons. Tout la kabiloko est essentiel pour tout ça parce qu'on doit avancer. On doit avancer. Bandinga bazako avancer pour anini bisote. Ngale na zaki na Afrika bado mo ndire mundele aza penza muto azaka mayele na ye wana muni mais zaka normal. Baza batuka lokwa biso lo kamoko baleki biso ba eba kotia ba biloko essentiel liboso. Ba priorité ba tia kango ba classe ka priorité liboso c'est tout hein. Ils sont organisés parce que baby eloko eza priorité mundelo ko zong sela simate akokota distraction te eloko eza priorité yango wana to moni yango pe na ba nini awa na ba confinement oyo ba COVID-19 to moni ki basé eloko te ba wedeli kutumbangu kokota na banda kumbangu ba koti biso na banda ko ba milio ba ganyaka par jour ba bosani yango parce que ba monaki essentiel priorité ezali kokota na no batoto e balikambo eza nini bandeko to fongola miso bandeko tokutika distraction eloko babwaki libino yango po balingi bakotisa biso na distraction bayebi biso ke toza bato ya distraction tolingaka mitakala makasi bato bapriaka boyebi ke mutakala eza lisumu mutakala eza malédiction poni tokangama na mitakala boyeko toyebi bien ke mutakala ezalaka lisumu ko komona mutakala ya mutu oyo aza mukolo na yo eza malédiction esalaka emodilaka toute une nation. Bozo mona teke depuis 2020 yo bandaki bazo bimisa biso ka mitakala pona ko modire biso. Monde de ténèbres za etelemi pona ko kota biso na distraction pona ko modire biso. Mitakala ni to moni nanu te. Ya bana to moni te ezala ya basi ezala ya mibali ezala. Mitakala ni to moni yango te bandeko. Mutakala nini? To moni mitakala ndenge nyoso ba forme nyoso. Eza malédiction. To modire bana biso na groupe wana obwaki mutakala na oyebi pe bien moi no azala pe na groupe na me obwaki yango. Po mwana amona mutakala ya papa mukolo lokola mukuna o aza koko na après comment na mutakala na après la fille a dit dans sa voice là na voice a lobi nga moko na benge na ebise papa na zoka posta na ebise okomo ka posta na ngalo ale nzoka nde ba pesa ke camera do bakende ko nini ko tenter pasteur. Normalement, c'est lui, le pasteur nda okiko funda mwana mwasi wana. Mais alobi azana tante, azakunate, ye ezande rêve patriotique. So ki azaki mtu okiko funda mwana mwasi wana. Eza normal te ozo filmer mtu yebisiete. Et puis yo mtu benga ki alobi yango pe na voice, ye mtu benga yi pasteur. Hein bandeko. Donc ye pasteur mtu okiko kangisa mwana mwasi wana. Po asali makambo esalaka te. Ayebi ke pasteur aza Maria zo benga kendo lala na ye est-ce que c'est normal et puis ayepe ko bimisala bino yango bokoti pe na distraction oh le pasteur aza kutu nenge ba pasteur msusu te ya lobela quand même Congo ya zo sala rêve patriotique oh eza ko réveiller kutu na bana na biso nana yango sala ngo kuna na kin bino so bobanga kaliwati mais ya lobi oh ekoya ya mutu abongo bakiko bimisela carte ya suka bokoti pe na distraction yango arrêtons. Que ça soit lui, ezala yete, ce qui est important pour nabiso eza Congo. Eza parole oyazo bimisa na munoko pour na ko défendre Congo. C'est ça que j'avais aujourd'hui pour vous mes amis. Pardon, toko tato tika distraction. Pour na ko conclure na ebisi bino pasteur wana azolo bela Congo mikolo. Do alobi oyeko ya o eya aza komi pesa pona likambo ya Congo. Congo eza mabele na biso. Congo toki o remplacer ngone loko mususu te. Eza terre na biso, terre basaka na nango te. Bana esere babundaka des années pona ko défendre terre na bango.
Alors soki tozwi muto oyo a partir bino bato ya kine bolobaka ngo bino bozolobaka kuna na poto boyebisaka boketu ndenge wana te boya kobunda awa bolobela yango kana musika na poto boya kosala bitumba yango awa me ye sikoyo amipesi afanda pe na bato yango ayebi bango donc makambo azoloba ayebi yango siko azolobela bino isusu bobandi kobimisa mitakala ya masuba ya fille moko boye franchement masuba ya fille moko boye franchement oyo aza komiteka pona lopango ondira okosomba lopango te ye moko arrêtons quand même naza pour mukuna te mais je voulais juste faire cette vidéo pona komeka ko réveiller mémoire ya mutu moko boye ke toza na musala munene priorité na biso eza Congo na minute babimiseli biso mitakala depuis début ya année oyo ebele tolingi distraction lisusu te omoni batindilo mutakala effacer yango si